Non, Fally Ipupa abengaki Edi Badiata te. Nga na oloba pena bravo. Félicitations vraiment na idée wana. Pour nga na bozui. Un journaliste, un communicateur matalana bozui. C'est pas de Moïse. Combien de fois na yebisaka yo ke kana ba plateau na yo na yebisaka yo. Naza na poso ke ne réputé pour na benga ma grand warrior. Na CP pena Fally Ipupa. Rap eza pona ba musicien. Il a fait ça à qui? Non, à ça on a ba communicateur. O kite ndenge o ba bengana ki Alex Missa collègue na biso o azalaka na CBS. Na bi pe tongo azaki enregistré na CBS. Akoma pe lelo akoma pe mobindela ba warrior. Asala pe msane kitoko. O kite Alex Missa. Ebi. Asala pe msane kitoko. Yene mutu ba fallait amonaki. Ye mo kapesa ba explication na non, il paraît que place akoma ki fallait amoni Ndabi Edi Badiata bakobana lelo na mona susu bat na répéter au communicateur na bino pe bando ya soute rap ko maka ba musicien wana déjà ça bien ezandinga to yeba na kala ponga loba ngo biso to suka Fally Ipupa bolia na sima Fally bolia na sima na to lia na kombo na ye ebele nde tozalaka avant kutu ata ebele pe ke poto wana ebele pe ba oto ke poto bazu ba visa Fally Ipupa mo azande ayebine pe kutu atikalo yeba pe bango te atikalo mona pe bango te esamba ba yebele bando takenga bandaka na page na nga so tali mutu lokola Gelche na sano be monsieur belé soki o se souvenir so zo si ba émission yo kango na tikala kozala pour Gelche te na tikala kozala pour Yorobo Swadi te na tikala kozala pour Monique Sinjora mona zote manike abandi makambo pa na biso Manike aza mwana ya victime. Moni nze to bandi ba ndenge ba emeka to bandi kolobela mbala mona mamba Fally. Voilà. Manike pa bandi wana. Ko mona ba kote mususu za ba solliciter yende. Mais Manike aza mwana ya Fally ya victime. Mais ce qu'on a lo ba lo moko. Bilongi déjà. Auto mona déjà ba défendra ba artiste mususu. Comment bilongi wana bino lelo bobete bango to lo que ce sont des rois. Moi j'ai le choix benga nga senga ba pardon. Ndeko kota nonga suna page no ote wana se wana ko tuna no abimisi ba bêtise na ote je suis benga nga s'excusa tonga pe ba mininga ne misusu ba deme mais on comprend que baza ba tout monde atonga bango chez yo makasi voilà bon kotonga te mabimisa ba vérité mususu ato ba bi ke ne baza wana ba miye ba ke baza na bango ba faux Kanenga bimisi ba vérité mususu ba deux fois ba ni ba miye ba baza na bango ba faux yango mona ngomoni mutu oyo soki o sola na ye azobimisa toujours bakomba bato on est un tel boy c'est qu'azo se sentir déjà que même yada isolé omoni ti demain basangisa ki mbongo to warrior bazuli enta kuna makampate omoni ti tel bina ise mama wana nga eza na tina na ngoto Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Voilà, on peut me faire tomber, mais jamais me faire stopper. Le problème est que de tomber ou de ne pas vouloir s'élever. Je dis bonjour, bonsoir à tous les internautes qui sont branchés, scotchés en ce moment devant poste récepteur pour recevoir cette émission d'aujourd'hui présentée par votre humble serviteur Moïse de la presse congolaise. La réserve de la presse, le créateur des idées, Papa Nzambala. Voilà, merci à toi. Adida Lumumba derrière la caméra, merci à mon boss Maman Sarah Kabouji, merci Maman Sarah Kabouji, la patronne, Maman Yaba Nebele, merci à vous Maman Social, Mambo Tebele Beleska, aux amis et salut Bena Malam Makase. Voilà, très chers téléspectateurs, très chers internautes, je suis passé aujourd'hui. Je suis avec l'un des analystes communicateurs qui est toujours à côté de Fally Ipupa, il s'appelle Aimé Kaluna Warrior, Balobi, les Warriors toujours en avant. C'est avec lui qu'on va essayer de décortiquer cette émission. C'est avec lui qu'on va essayer d'analyser cette émission d'aujourd'hui à propos de Siji à ma mesure de la musique, à propos de la musique victime, à propos de Jaël et de aussi, mais beaucoup plus à propos de ce qui était passé à la répétition. Les gens disent que non, Fally Ipupa Bengani Edi Badiata. Il a chassé lui en pleine répétition. Est-ce que réellement c'est Edi Badiata qui était chassé ou c'est le monsieur qui était à côté d'Edi Badiata Azala qui chassé? C'est pas on va aussi décortiquer quelque chose concernant aussi Maman Metali actualité sur la musique. Nous on a vu ce moment où il y a un musée. Les réseaux sociaux. Tout le monde je demande à mon réalisateur s'il est d'accord avec moi.
Tu peux déjà nous balancer notre très beau plateau, qu'on puisse voir mon invité. Il est parmi moi, il est parmi nous plutôt aujourd'hui. Il s'appelle Aimé Kaluna Warrior. Mais c'est deux fois. Des fois, c'est une fois. Kasi babenga deux fois. Babenga nani? Babenga deux fois. Yo tchaka ba verina mamisapi. Yo oza deux fois trop fali poupa. Donc voilà. Ah. Baloga ba beton di mangoka. Tondi mangoka pour maman qui des fois na nga na ko na lobango. Na ko jamais ko ça la ngo analyse ko se défendre na ba plateau parce que des fois yande bolo ba eza blomo na rôle eza blomo personnel. Eza blomo eza on dirait vie privée. Voilà. Aussi longtemps que na plateau tu ko beta vie professionnelle. Ya ba musicien ou état musique ba actualité. So il a dit que se défendre na des fois te boke no retourne intel wana monte que na BBC na sali une réputation na nga ba kanisa ba kanisa o pekisa ba to kanisa te parce que ça ba onde ba kanisa en réalité yo monde na mutema na moi soza na enda yebi c'est la chose la plus importante. Voilà, la chose la plus importante qui est moi lobby et mais Kaluna Warrior mais notre mais quand on peut lobby la mambo Italie fallait pour papier à victime lelo yo ba contre za moi trop fallait à moi contre moi trop moi libanda moi kati to éviter et là on est concert aussi à ma casse to là oh fallait pour passer l'élection. Non mais au début ba concert biso chaque concert ils en ont toujours à ma casse biso beta concert à peut-être ba concert mignon c'est à ma casse surtout on beta pe dans la salle où ba artistes congolais bien non ba beta ngoto net concert na biso bientôt là ils en à Marseille. Na habité ce congolais artiste ni ya rumba déjà les kapuna. Voilà. Ils a déjà le moko ils a déjà tokotika da défi mo bo wana poto ngozo ya wana nde totiki na ba yo arena. Tango ya na beaucoup da lokolo to moko tikala wana. Donc toki na ba Marseille to na ba tokozala na nde toki ne surtout zongeli susu Canada tozonga na ba USA. Donc tozana ba blo makasi décembre yo toza pena chargé yango moni pe nazo dans occasion yebisa ba communicateur na biso ba bloko ya portail yango photo lobelaka tozana plus ou moins 20 dates. Voilà. To beta yango na un espace ya 1 mois 20 dates sur la bien 1 mois ou 2 mois eza li pendant ngubate donc photo eda partie na biso tango ya eda biso sipe photo eda kaye tango moninga ati calendrier oyo mo loba ba wara yo to koma famille na yo ati calendrier eloko kolobela eza mingi calendrier voilà que to lobelaka ba futilité donc c'est pas bien pour nga loba ngo biso de skoka fali pour bolia na sima fali bolia na sima na to lia na kombo na ye ebele nde tozalaka avant kutu ata ebele pe ke poto wana ebele pe ba oto ke poto bazu ba visa fali po moi azande ayebi ne pe kutu atira loyeba pe bango te atira lo mona pe bango te voilà mais tango moto alakisi bonne foi ko aider biso bongo obi combien de fois biso ba oyo même banane ba lié bon ba mbongo na ba agence de travail de travel de voyage mais pas fali pour pas besoin de facilité ebele banane yo ba kisinjora obi combien de fois ba lela mamba poto pas ba kofuku ba zwa ngote combien de fois ba lela ba manique combien de fois ba lela ba mata ba mangengenge mais pas fali besoin de facilité photo et dakaye tout ça la promotion il y a produit naie au lieu tout ça la facilité donc pour moi il lopé a comme pe la rage a comme pe la cadre naie alors c'est décision de monsieur pas besoin voilà aujourd'hui comment on a le tout le soulèvement pour moi bien comment on a bateau il fallait zoom na photo attendre environnement Joël Show à chaque jour à sera toujours ba news à chaque jour qu'on finira bateau tandis que ba pekisi muto afingara muto ba fingara na kombo ya fali quand il y a tout ça là yango bino ba oyo bozalaka ba warrior parce que le bazana yo oza mwana musala ya fali pupa oza fanatique ya fali pupa heureusement ibona sala be monsieur Belena yo na soulevera point wana yo oza na bureau te oza jalelo ya fali pupa fanatique ya fali fanatique simplement azu mokano oleka na bateli pona lobela na ba fanatique ba commentaire na bango na ba nini nanga tozaka ndenge moko me nga nazwanda nazwi capacité wana ya kolekaka na betando eki ya kolobela me nazalaka nanga fanatique simple nazalaka nanga soki certifie te onoka bawayo te wayo simple voilà parceque ntango ozomona bandeko bazoloba bongo Joël azoloba azofinga bato mpona fali pupa le directeur edi badi ata aleki na tv apekisi afingi na directeur afingi na mwasi ya directeur
Bino, ba warrior, boza wana, qu'est-ce que vous dites? Azala kaka bino pembeni tout soit atika déjà bien. Et bon, pour nous ça clair na bato. On a déjà, les gens ba warrior belé, bando takenga banda kana page nanga. Na so tali mutuloko la gel show. Na sano be monsieur belé ceux qui vont se souvenir, so zo ba émission yo kango. Na tikala kozala pour gel show te. Na tikala kozala pour Yorobo Swag te. Na tikala kozala pour Monique Sinjo mona zote Manike abandi makambo pa na biso. Manike aza mwana ya victime. Moni nze to bandi ba ndenge ba emeka to bandi kolobela mbala mona mamba fali. Voilà. Manike pa bandi wana. Ko mona ba kote mususu za ba solliciter yende. Mais Manike aza mwana ya palais ya victime. Mais ce qu'on a lo ba lo moko. Bilongi déjà. Auto mona déjà ba défendre ba artiste mususu. Comment bilongi wana bino lelo bobete bango tolo que ce sont des warriors. Voilà. Ba warrior eza ba fanatique ya fali. O bazwa fali bana demi ce style lelo batikala kolobela artiste moko te. Voilà. Betinga lelo nde naza awa. Bokoyela nga mbongo. Combien de offres yaka? Dernièrement awa ndeko na biso ya pakazaki pas faire na oloba bango batu faut pas comprendre. Alaki pas faire comme père Richie. Combien de façons benga ya to kende to koma so père Richie. Na biso nga naza communicateur te naza attaché de presse ba musicien te nga mo naza maman na artiste comédien na osala makambo na sala makambo et l'équipe na ba artiste musicien misusu wana. Voilà. Na betaka ba view na nga na makambo na nga eleki na ba artiste misusu wana. Pas fali naza fanatique na kozala fidèle. Voilà. Parce que na lukaka na nga na makambo na lukaka na nga intérêt moko te au voyage. Ba j'ai le show déjà nga na bana ko tumba ekala. Nga j'ai le show benga nga senga ba pardon. Ndeko kota nonga suna page nonga ote wana se wana kutuna no abimisi ba bêtise na ote je suis benga nga se skiza tonga pe ba mininga ne misusu ba demer na o comprendre que baza ba tout monde atonga bango chez yo makasi voilà bon kotonga te mabimisa ba vérité mususu ato ba bi ke ne baza wana ba mie ba ke baza na bango ba faux kanenga bimisi ba vérité mususu ba deux fois ba ni ba mie ba baza na bango ba faux yango mona bomoni mutu oyo soki o sola na ye azo bimisa toujours ba komba bato on est un tel boy c'est qu'azo se sentir déjà que même yada isolé au moins tu demain ba sangi c'est là que mbongo wa warrior ba zuli enda kuna ma campagne au moins tu tel bina ise mama wana nga eza na tina na ngoto ba warrior ba pesa ke mbongo eza mbongo na bango e bimi na poche na ngato eza sentiment na bango to ba siko to confondaka te ba warrior o to mona misusu wana ya ba o ba commentaire ba finga kana ba o ba kumisa wana to tenira bango regard te bango bana bango mupepe ba mona na te bakanga mupepe te jamais pour ko diriger bango monde to abo boka tentel libo pour mona mtana sentiment na ye voilà Yorobo Swag nga série mo bonda kutana ye awolo balanga ke non c'est moi celui le commandant celui le chef ce commandant ba wayo même si monsieur tu es malade atindela nga ku vidéo mo bonda publier salut monsieur c'est moi Yorobo Swag votre commandant de bord na moni page na be mikolo zo vibrer près à hôtel ba blog na yo na ba notin de lo ba plan au post après na page na ise avec tout le respect ko benga ngati ko mela ngati parce que bino nde boza na boza ba frère boza na ba intérêt na bino o bozo la pembe na fali ba démarche na bino ba conduite na bino tout ba biso ba emeka dato détecteur on ndet singa de nabo na détecteur déjà kala ba faux warrior ba faux communicateur o ba mibenga ba communicateur voilà net ba artiste musicien ba koma ba lanja fali za bazo diembela toli mais en réalité poto ebi splendeur mbongo mikolo fali nde ye fali tomoni ne wansa uta na BCBG nani Mignon Abraham abenga général ba warrior ya za mona wenge mais tomoni azana e soka za warrior na ngande ba terme wana voilà au général ba warrior au coup c'est pas warrior pas na ngande le kato ngai à part fali ou rien nandenge na respect bon à part fali parce que warrior da fanatique a fali ala fanatique edi ba diata te ala fanatique a soule ka okate mais siko to zala ka to tchaka moto azana na fali bien to tchai poids to respecter ngeti ba toko là ba son excellence Suleiman Kauka ozuba notre directeur edi ba diata tellement qu'azana nous bien na leader pourquoi accompagner so oza bien na fali biso to aloka ba nzambe to peso makambo to boto pe makambo so oza bien na fali to peso makambo se bo bebani to botoli yango yango na saba warrior botika kolela o fali kata mutu boy fali okata ne mutu te
fallait azalaka ne au courant ya makambo te fallait afanda ndenge afanda bon na mitu na ngolo ba fallait komi lokola nzambe mutu nyonso akobima na ye ate ya lokola pasteur na kombo na ye yaka prêcher na kombo afali bato bayoka yo yeba noka bamufali asalaka yeba besi pa fali pupa ni personne koza wa yo bato baondimo mais suka vérité salaka nini ibimaka ba oyo bazalaki bafaux baoyo bavrai voilà donc nga naloba yango fali ou rien bawa yo to focus na fali pupa bagia lisho oyo balexi oyo bakisi nzora baza ba eloko te voilà oyo babiso bayemeka bo toza ba eloko te biso nde tolanda fali aucun jour fali abenga ta moto boyebisanga lelo bakoneke tu oyo bazolongwalonga mikolo baodekone nani déjà leki na télé to na internet alobi ke ngai na danse fali moko abenganga azate biso nde toyaka kodiembela yango monaka bayedi badiata bazwa baproblème mpo ya nini neti ngai emeka bo nakoba na lobi ya fali kitoko parceke di badiata mpe na mwasi na ye lokola mpe baza na motema mawa baosala nini babendi yo pembeni na ye kobena babendo mpe pembeni wana okomoke barep okangisi mafoto na fali ale okomi mpe mama moko ndire yo mpo ozalaka na fali ayebi yo orke c'est faux fali nde eloko eza na fali azalaka nde motema malamu yango nazorekolte babiloko aorekolte lelo me bolamu epolaka te tomoni tocomona récemment wana répétition semaine okaka fali abengani edi badiata comme les gens disent abengani edi badiata na vraie version toyebi te c'est comme si fali aboyaki nde bacommunicateur tout mpe bajournaliste baya na répétition je sais pas ce qui était passé pour que edi badiata azala humilié bongo devant public non fali pupa abenganaki edi badiata te ngai na oloba pena bravo félicitation vraiment na idée wana mpona ngai na babozwi bajournaliste bacommunicateur ya matalana bozwi c'est pas de Moïse combien de fois ngai nayebisaka yo ke awa kaka na baplateau na yo nayebisaka yo naza na posa okende réputé mpo nabengama grand warrior naza na posa ya okanga mafoto te na fali nga bataki na sai na mboka oyo babitumba na bundi na badéfense na sali badéfense sécurité na sali mpo na fali est ce que soki nakei na rep baobenga nanga preuve aneko namona kutu fali akomela yo fali akomela nga akomelaka yo atiaka nga apostaka yo nini nanga bamaître gims wana bala emani makwa abenganga papa tata ide wala na bataki na yo azotuna yango jeune amonana te poani nga nayebisaka bino nazalaka fanatique simple naza na intérêt moko te nakende fali ayebanga nakanga mafoto naza na bafoto na fali na posta yango te nakenda rep na posta yango te mpo nayebi eza nango na litomba moko te voilà yango moni lelo nga na sepeli na décision wana bacommunicateur oyo bana bokendaka sur rep te na nsima okende rep wana bakomi osala bascandale ebele bakomi wana bakomi opromettre basi bakomi opropose basi ekomi lokwa échange akomemo na rep akangisi foto na the king na suka na yango opesi ye majabu olie majabu mwana bato omemi rep okangisi foto na fali obimi danger nyonso wana ntango fi wana mpo okende banaye baobima baespo baaventure eza biso bawarrior parce que basango wana message wana nyonso ezokomelaka nga bawarrior bino mpena bana mabe botambolaka bien te talanga basali yanga bo nyonso wana kombo na biso nde eyeke mabe na sepeli mpe na fali pupa rep eza mpona bamusicien il a fait ça à qui non asali yango na bacommunicateur oki te ndenge oyo babenganaki Alex Misa collègue na biso oyo azalaka na CBS nayebi mpe ntongo azalaki enregistreur na CBS akoma mpe lelo akoma mpe mobundela bawario asala mpe mosala nde kitoko oyebi te Alex Misa asala mpe mosala nde kitoko ye nde mutu fali amonaki ye moko apesa baexplication na ye non il paraît que place akomaki fali amoni ye ndebisedi badiata bakobana lelo namona susu bato na rep te ocommunicateur na bino mpe bando ya su te rep ekomaka bamusicien wana déjà eza bien eza ndenge toyebani na kala donc na babiro mpe ayaka susu te bon soki mabiro mpe na répétition esanga biro na répétition ayo osani surtout ke toza na babilo na biso tokoprépare surtout ke toza na makambo ebele mpe ya secret fo esalama na barépétition répétition ekomi nango ekomi lokola wenze baoyo baye na suka bafoto basala boye non c'est
c'est pas normal. Les aïe pelo mo bonga na bando c'est pas nango te. Na bando mo nango ndire za bando ki tsa mo artiste. Ko komaki enyo sumuto ya bo puis photo artiste akomaki déranger. Mais son kanga photo na artiste ça ba place c'est belé. Problème na bino bobimaka ndete. Bokenda ba rotana te. Bokenda rata ba koko jambo te. Fali so okende rotana trop. Okende ba léon trop okuta no na ye. Boli ko dépenser te, boli ko fanda kana ba rappela. Osomi osali mo action na osoki ya debie et sili po na yo. Yango bozo profiter okena rep mutu moko ko mema yo kanisi photo. Makambo wana esili. Tozonga siko to tala siko. Bon, na place siko ne to koyeba. Bana nde baza ba vrai warrior. Tant ba boy bokene rep. C'est normal, papa boy na ye, boyar na place à musala te. Nous avons ndeko nanga, tout tika la famille, kota musala et tika la musala. Voilà. Amoni déjà appelé ça kibino. Et là on peut ça ma bezanini. De king appelé biso ba visa. Baya bake ba poto. Sikoyo, azomona kokende poto angonde boke ba poto, changement zati. C'est comme si vous devez ba muso albika na bossa la vice versa. Yo ba pesi au visa, yo pesi ma mususu. Exact. Maman est dans le côté. Ça l'échange à visa ne l'autre. Voilà. Oyo yebi ke ba pesa ke visa pour ne logo aya loba. Soka ayo ko dénoncer ngo ezala bien pour aider bato parce que biso doit be éducateur à masse. Moto ba pesa ke visa ba senga ke logo bo aya a dénoncer pour to luka konde to ba bosote za wapi. Et ça biso bien. Fali pour ba pesa bino ba visa boke ba poto. Maintenant comportement na bino. Nande bo mo sala makambo e comme sous pire o le kakuna série bozo ba visa te. Voilà. Tant que bozo ba visa te o mona pena ba ya ba sa promotion. Ba sa analyse propre. Bazo défendre artiste kitoko. Yango mona peut-être fali yango za ki séduit bana mayo ba lo belanga bien. O fali za na posa ben cité. Voilà. So tel ba te belé bazo ba visa na so longolo ka ba gérer show. O na kata famille ba ta maboma bazala. Ezaki bato ba sa analyse. Ba bev wana ba sala ba analyse na bango. Banani ba Alex ba no sa ba analyse na bango malgré ba moi ba réplique wana ndinga musique na biso c'est normal. Tant que Richard ya fini. Aïdo. Ba Aïdo ba banani ba masa ba Valdi. De type sanga Valdi do mona Valdi ya finga. Non te. Yebi sanga ndeti muto wa Valdi so azu visa. Bo ba récompenser pour na ma finga non. Ba Valdi ba intellectuel ba tangi na ba facile. Ba zo ba visa na musala na bango. Mais ce coup le changement des actes. On dirait potongo o baya baki on dirait baby silango mutu. Voilà. Ba komi focus mingi na ba futilité. OK. Na déjà tant na talaka fallait bengi bango na poto abi. Déjà bokomi poto. Boza sensi que lobelaka ngamoko te. Bolobela ba artiste nyonso. Soko critiquer na musique. Siko tango mutu apesi bino message à bongo. Ezaki déjà message. Parce que tellement que tout ça la misala ngo baya mususu ba leka na ba bande de l'école te maele zati ayebini ka koloba makambo ba buzoba jiba bi musique te fallait leki nani bo elo bango ba bika yango wana. Voilà. Mais lokola pe maele zati bo ko interpréter ou analyser loko mutalobi na bino te surtout loko afali andimi ba filmer comme ba filmer na ba téléphone de ya zoloba ou ya zara non rare aloba devant ba téléphone. Même fallait ba photo qui dit ba bolinga ngote ba yemo ko azomona ba se concentrer à chebo so ele photo qui dit ba otindi kao o comment on a nakunde maintenant déjà mutalobi ke bolo bila ba artiste ne soka ngati mais bino boto cité yebisanga ngale na yebana na mboko yemika luna wa yo naza ba abonné bien na page nanga na finga nanga kutu boyi ba tine longo tout ça là oyo ko sala analyse à musique et que soit musicien par rapport à insulte. Mais dans le soko bisi ko folo mide que na place le banco folo mide mais c'est bon là asona na mwana na e na olo bane que fallait l'équipe na musique au décortiquer pourquoi fallait l'équipe au pesi ba au bimisi be élément mo solide et que soit ko le ka ofinga ka sona na distance. Voilà, merci beaucoup, merci voilà très chers téléspectateurs. Voilà, j'en profite de dire un grand merci à Maman Pépé de Paris, de la part il y a Adida Lumumba. Merci à notre boss Maman Sarah Kaboudji, l'ingénieur Christian Mona Balobi, l'ingénieur Christian Mona. Faisant la poste au Tchapena, Mali na mutu wana yo. L'ingénieur Christian Mona mabanga longam non katakata Adida Lumumba do pimelanga mabanga na yo. Azoyo ka déjà ingénieur Christian Mona Balobi, Adida Lumumba pas na poste sepela. Ko sala yedia. Voilà.
Aimé Kaluna Warrior, il a communicateur. Comment on appelle sur Internet, ça s'appelle communicateur. Malgré il y a un autre artiste fait rigola et qui est surtout une musique qui nous a saper. Et là, on m'appelle Colombo fait rigola. Mais quand moi j'ai dit aux réseaux sociaux, na ex-chroniqueuse, ex-comédienne, na comme na sakasaka wazayi comédienne, elle est chef ten ya groupe na et puis elle est chroniqueuse. On sala mamu ya musique. Tu es qui est marié, na mariage na yé pe tout monde na musique ndingwa ya ayemba asala ba comédie na kati ya mariage. Comment sous le loyo ayo comme moi si ya musique ndingwa moi so te bi ya libala, atiki libala na ye, awe moi si ya musée. Elle confirme ça, elle a confirmé en Yemoko que Azana Zemi a musée, tout le monde a vidéo de circuler. Les gens battent monsieur Azo Bakeno, Nana Sakasaka qui tient à niveau assez, pourquoi maintenant le musée qui n'y Nana Sakasaka Sala buzz na bango na musée, mais autre monde to yebité. Est-ce que Eza a Kitina assez tout Azo créer buzz pour mukile mon Keno Azala rapena musée Guinée. Personnellement, Moïse de la presse, non qui questionne ayo. Vraiment d'habitude vraiment analyse sur vie privée à pour vie privée na bango. Maintenant on va exposer en internet. En tant que déjà bimine internet, mais surtout internet, aucun n'a encore besoin que na olobana mingi na ba congolais. Au moins ti lelo tozana d'esclaves. Pourquoi tous nos esclaves congolais na minute toujours vivre en esclavagisme en Saranate pourquoi aussi longtemps que toujours respecter ba opinion ya batuté toujours respecter vie privée ya batuté et loko eza état lioté et concerné mutuana ne loko lobi wana batu bazo dénigrer na sakasaka soki atom akiti siba akeko ba musique ndingo mais lelo toza awa na vie oyo baza ba vivre en intérêt lokola basi bazate voilà biso mibali kutu moto kipana biso to monika mwasi mobo okoluka te oyo bakabimaka wapi asalaka nini oyebi na opete okomo love pe mais mwasi po alinga akoma na niveau pe kende bato babamona wana bakomi tina ba video ba mbeto c'est que zwaki tana ye déjà ya ko analyser parce que mwasi aza moto ya intérêt siko na olobelo moko Nana Sakasaka Ningazana, a fille mobile. Confusion est à ma place. Ma fille va passer faute. Oh, akiti pas musée. Akiti pas musée. Les gens, ma fille, on a le bazar, ma fille, matérialiste. Au moins, Nana Sakasaka. Nana Ebi Kala, tant on a ça, ma fout en aïe. Na celle qui d'abord publicité, ben, na liapé mbongo naïe. Nana Sakasaka aza fille mo budazora aganyaka na ye déjà asimba mbongo agenda ba mikilene déjà parce que boye bango déjà la plupart basoyo basimba déjà na bakala botana ba finance wa belo rango au moins déjà parcours na ye déjà zaida kitoko siko ba fille déjà basimba mbongo baluka mobali pona acha ministre finance te voilà akoluka mobali acha ministre d'amour azoluka bolingo. Sur Nana Sakasaka Ningazawana, Ana Lana. Toi, tu encourages que non, Nana Sakasaka Zana musée. Oh, mais n'a pas encouragé pour ça choix. N'encourage mais moto a développé faut encourager choix moto. Parce que dans la vie les choix individuels. Les loyaux ils sont choix na yoza au porter loko. On a na rôle banoa Moïse de la presse, n'ongo sa banzambala bonga non c'est pas na moto. Et loko za choix na yo na robot ya moto. Voilà. Développement un homme intellectuel. Asa moto yo a respecter ba choix ya bato. Nana Sakasaka choix na eza musée. Et en plus boye bango Nana Sakasaka ndenga zawana abongisa pe ba moteur. Ko asa pe asa lokola ba maman la choix na. Le loko comme na okomi mutaba première ri, akomi so petit na ba troisième ri. Peut-être pas yebane pe musée déjà tongo. Voilà. Boye ba pe ba mère ba sali sarabiso ba chombo. Laisse ba maman la joie, maman biso mo na bandal. Ba maman béton. Ceux qui dans musée qui nous traitement kuna. Ayebi déjà troisième jambe musée pe ndenge zala. Pour tout ça n'a pas témoignage. Donc en réalité, ça que non, même sous système né ça que non. Mais écoute ça paye en mode. Voilà, système né quand. Pour notre sur le bangwa na sakasaka ko lukamba pour na mbongo tiens. Na sakasaka na minute. Bon, c'est là l'idée nanga. Voilà. A oluka mobile peut-être pour na muga majabu ya bien. A oluka mobile pour na considération. Pour au moins la mobile ka tonda vie mamas.
na litumbi boyere ayebi nde baconsidéraka mwasi voilà ayebi ndenge ata balobelaka mwasi te yalowa yo nde mikolo tomona bastati na mikolo na mikolo oyo nga pena na mama olia mama mangala balabala mabe mikolo naza ya kolangwa ozopesa biso nayebi topesa biso devoir to mikolo naza ya kolangwa eza lokwa neti barenate lubasa boye mafemme mwasi amiliki na lumière na miso mobali akoya wana po abotolanga mwasi po azala po biso bayemeka boye toyebi ndenge bakazolaka mwasi toyebi ndenge balengelaka mwasi mpe baprotegeaka mwasi ozala na mbongo ozala na mbongo te toyebi nde bazwaka soin ya mwasi po mwasi batravaillake moral mwasi bazwaki moral omoni mwasi okotravaille moral bien okopesema tembelo me na miso na mona lokwa ngombe mobali oyo azalaka bien na mwasi na ye okotekela mwasi bandika me epa na ye amoni yango ndire babula nini akomona yango ndire shawarma ndika na maboko ya mbala aza fidèle pa mwasi ne lokola shawarma hamburger donc ça veut dire quoi to respecter ça bato nana sakasaka asali choix na ye oyo azalaki marie mama bato alobi adivorce na ye déjà voilà adivorce na ye déjà bomoni ke mama bango boloba moze atakaka biso mais sikoyo yo lelo ekomoka musanga yo aussi part ya musée omo kote ya musée mpona ngo bawarie obele batake musée mais po okomprendre ke démarche na biso bawario wario ya solo ezala mpona otake vie privé ya moto te voilà moze nakotake ye soki aye atake fali na musique na wana atake mais oyo eza vie privé nga na respectaka vie privé ya bato moze mpe naza na babon souvenir na ye moze tobandi ne mpe lelo te mpe mwasi oyo moza asundoli wana oyo babota na ye te mwasi oyo moza oyebi mpe relation oyo nga azalaka nde na kala asundoli mwasi mwana bato akipaka mpe suki olia mwana wana te ndako akipaka te déjà mpona bato oyo bayebi te mwasi amozi wana fato alukada ya mbongo nde makasi afimo da asa baterrasse ne tongo nga nayebi etongo relation tozali nde na koloba yango te tongo azali na baterrasse nde na bavictoire te azali na baterrasse na miso aza na brasa asali bwati na monene na brazzaville fato asimbaka mbongo bataki bomona bareseau sociale peut-être eza nango kaka ezaki bozuwa kaka baki bombanda mais fato asimbaka ye mtanda abokola moze moza banda opase banui awa na jama na bacompteur wana mpe aolala wana ntongo ye wana bimi fato wana mpe ayade ebele na vie eza ingratitude na sali bon eza ingratitude te eza kaka nga kolo bango eza kaka destin totika mpe kolela soki mobali mo baye mwasi omoi mobali mo bayaki na vie na oyo esimbi te telema soki akwesaki yo lève toi prends ton lieu marché eosimba nango voilà merci beaucoup tokomokoma bomona na suka émission mais j'ai une dernière question na tuna yo jokoza question ezoséparé biso émission tozosuka na question oyo emekalo na warrior si à part Fally Ipupa to soki Fally azalaki te musicien congolais oyo yo ozalaki te notiaka to yo osepelaka na ye makasi non kotia po kosepela na sens nini à part Fally Ipupa misa nini eza misa nini oyo olingaka makasi oyo mposo opali otali mpe na pale nasepelaka mpe na ye bon en réalité nasepela na bamusicien nyonso mponga na motu mona oyoka na musique makasi voilà mais peut-être rêve nanga na ngolo ezala namona kosolomi de farafara misa ozala mposo omona nde ezalaka nde kosolomi nakutana na ye farafara un jour rêve nanga mpenza bana omona kofi bote nakutana na ye farafara je peux t'aider okutana na kotoa fara oyo mpo kosunga nga so nakutana ne farafara nazama obele na oloba na ye ye aza nika awa na so olingi tokei pa vie awa na matenge tomona vie lelo eza lendi lelo lendi je crois mercredi tokende pa vie omona vie farafara boye so omoni vie farafara osenga veni bon nga so rêve nanga ezala namona kofi farafara juste mpona aloba ne kaka Fally asali carrière monene koleka Fally aza na batube a succès Fally abeti bastade ya minene na Afrique Fally aconquérir oui aconquérir monde ye mo déjà yembaki babota mwana bota motema te donc obota mwana pa leki yo même na esprit tant oboti mwana oboti motema te seke motema mwana mpe koleko mpe ekodomine yo mpe parce que oboti motema oboti nde mwana oboti motema te voilà na oyebise farafara ke Fally azwi disque d'or po bokosa biso
fali abeti na yo arena o bino bokosaka biso nayebi te eske korespecte yango donc ça yo sona kotuna Kofi vraiment nayebi te vraiment le poids d'accord na fali aza plus grand que ye asali d'espoir mais lui il a déjà légende tant au monde que nous doit bien légende bon aza légende mais fali aza plus que légende parce que tant aux gens fali azara superlatif ya musique congolaise nasimelo ko momke Jean Bala ba le mot que fali pour pas légende et Kofi le mot légende ata na critère mot qui aux légende il est intellectuel le mot les causes être légende faut passer dans la critère ni mais déjà le gens déjà moto asali lo mo bo eza gravé asali lo eza gravé o etikali na ba anal o asali lo mo bo pe na avant ye ba tobele ba salara yango te au solo midi aza légende fali pour pas plus que le genre numéro 1 le genre numéro 1 parce que il a des légendes à minuscule na ba légende à majuscule là ça n'engage que toi non eza bongo ça n'engage que parce toi que na kata ba légende eza pe na classement nango desi lelo so otali na ba obimisa top 10 ya ba légende ya football mondial top 10 mais baza pe na légende ba placer liboso dès na minute na monaki liboso eza Pelé ya mibale na moni batie Maradona ya misatu bataki Messi ou Cristiano bo mais elingi koloba te ke Zidane ndenge batie so 10e mwana za légende te oza na liste ba légende mais classement pe ezali mais Kofi il a fait plus que des chansons fali na sali te non na palmarès boy même sur ma récompense même sur ma prestation na ba sala menene na Afrique ou en Europe. Il n'y a pas photo entre Kofi Olomide Kofi a fait plus ou moins 1000 et quelques 2000 et quelques chansons. Oh, fallait pour il a fait plus ou moins 20 albums. Et ça problème 20 ou 21 albums. Et ça problème fallait que sur la salon au salon. C'est ça 600 nango. Na kala route ezaki chaque année bobisa. Album ezobima. Et ça problème c'est et ça que album wana ezobima ça ba contenu nango. Ezo amener ezo apporter nini. Voilà. Il fallait chaque album na eso landé chaque album a fallu. Et ça ba récompense. Et même les Congo, loko na Congo, la musique est salara, c'est photo le bango. Voilà, merci beaucoup, mec. On est arrivé presque à la fin de l'émission. S'il faut que nous va retenir passage aujourd'hui, na mission na biso ya lelo, va encore retenir nous surtout ba warrior. Bon, ngelo on a le bara surtout na ba warrior. Problème est ça qui. Et conseil na ba congolais. Problème est ça qui est tout comprendre Fally Ipupa. Na mito Fally Ipupa a conquérir déjà nyonso ponanga. Côté la bonne, tout le monde est là, tout Fally Ipupa rêve à Fally na minute show. Les gens n'ont pas ça de France pété. On dirait Fally déjà 6 signaux. Azasu na posa ya ba piqué ba artiste était. Voilà. Déjà comme on a moi si na ye azu décision qu'a quitté ba réseaux sociaux. Il faut comprendre na minute Fally comme na posa à conserver place na ya fandi. Pour na minute a comme nzamba musique a fandi. Donc asu na tenter que ba tout mo boyaka bo sala ba campagne mo ya mabe bo déranger ba mininga misusu. Lelo comme nzamba zala pona ba tout nyonso. Na minute on nga fallait ko mona nga pe na komisi na nga faire en sel oti. Pour toujours le quoi bana na ye. Ya za le pour l'autre la biso tout ba faire héritier. Tant pour mon appelé le azo finga marque aussi so. Oui, na ba sele yo pe ba za pe ka bana. Mais kila mo Fally kaka. OK. Yanga boyi to taki bango po alo a comprendre que ba o wana baza bande ko na bino. Parce que baza créé par moi. Pour la minute sur la bien actualité nyonso même ba sele même ba femme même ba héritier. Ata ba leki na boso na politique o Fally na lekate. Mais au moins toujours comme ba Fally citame wana. Wana je nda otuna. Kasi kombone etanga maka wana. Donc ça veut dire que Fally déjà saline tout. A comme na posa garder personnalité nae ata la pe famille nae. Au moins musala pe musala eko distraire yo pe on négliger pe famille wana pena to boya ngo te même ba biso pe lelo okoza cop mobo et il y a opé makambo on négliger pe moi sinao communication dialogue na moi si pe kiti wana zara nango et la mutu nyonso voilà qu'on a mis tout fallait sentir pe que non peut-être pas moni côté personnalité nae foyer nae moi ba panne mo reza à tel peu na musique yango déjà na gagné nyonso pour fallait des multimillionnaire a beti ba side à côté si ba millions na minute commune ni a garder famille na ye a doter soin ya makambo na ye ba entreprise na ye parce que musique lelo musique est un business musique lelo le roi football ezate que comme na 70 ans 80 ans zo betaka musique te musique lelo comme yo o récolter mbongo na yo
on peut producteur tout le monde ba donjez na ba Nigeria tout le monde ba artiste belé lelo ba Yusundo bazana ba université akomaka ministre ya culture art ba idée ba fali bana bango ba na ngwa au moins il pas comme artiste a film sali cinéma ba biloko wana ngwa dans tout ce cas ba piquer wana yemo déjà the king Monique a piqué cinéma mbwana toyoka to aider tout le bateau ya to aider ka mais tant moto tozo aider alobi na so to tambola bongo kofinga na wana nga mona eza na tina moko te yango na biso ko ba kofinga na ba gel show wana nga na kipango te po eza ba bosoto basala na ba groupe baleka voilà bato bazotali biso mo ba dédicace non rapidement non nga na pesa mbote na Renate Lubasa wana femme na nga Renate Lubasa la lumière mama na Victoria mama na Brian mama na Raissa mama na Curtis wana famille na nga foyer na nga yango ni mikolo yo biso pe tozuda ba responsabilité mère ana kine te azongaki tozuda ba responsabilité monsieur sokomi na kilo yango ni mikolo même ba analyse na nga ba attends yango mère azala ko zolinga mona na te te me photo to conserver famille te na hôtel ka internet et comme pe ba buso ba trop OK ba te belé auto à niveau mo te po biso to tangi ba chike na sisi na ISS ba balandi mo mabanga na mabanga na nga ye wana Renate Lubasa na micho abia na nga na boire ka ye voilà merci beaucoup jo autorisé nga na boire bato mususu na boire na nga mais na pesika mbote na mama na nga voilà on a benga yaya Max Ngaliema on a pena collabo na nga na le TikToker 243 Max Ngaliema Ephraim Bola Ephraim Bola Berger Mbo na pesipe mbote na pasta na ngai wana pena papa Claude Kabundu Alessa wana pena papa tokoli aveni moko tolie bambongo papa wana esanga pasi lelo bato balingi bayaka basali réputation na kaka boye or lelo nga c'est que yo photo ya mopoto ba mama papa na lo baka lelo mo vite fait lelo ekoyede pe yo lelo nga kokolo bango yana pasteur moko te aliaka mbongo mabonza na bato lokwa Claude Kabundu Alessa lelo so okena limité na funa juste avenue na bosa na ngo entre avocat ou basafutier bo ba mama na presque bateka wana bazwa ba mbongo ya ba commerce voilà ba mama ne belo muna ngani ya ba mapa ya ba nguba ba notandeli maputa soko oleka yeko tout simple habité busala ka boete pesa ba mbongo ya commerce siko bolingi pasteur asala tolela ka ba pasteur bobongana batuté ye l'église na abongi na batu na ye batu tout bazana na sima Kabundu Alessa babonga abalisaka azopesa ba mbongo siko bolinga sani. Merci beaucoup. Merci à toi, Adida Lumumba. Merci. Donc, merci à Yomoropé. Merci à Aimé Kaluna Warrior. Zaki invité Nabiso. Maman Yabane Belé, maman sociale, maman Nabiso. Maman Sarah Kaboudjou depuis quelque part. Je te salue. Je salue Adida Lumumba derrière la caméra. C'est un mot de pas ya maman. Moi, c'est à Pembe. À cause de mon goûté. Voilà. Merci également à l'ingénieur Christian Mona. Merci à maître Nganga Bolebe. Seigneur des Seigneurs et tout jeune fléchira. L'ingénieur Christian Mona balobiso kozana poso tia pena malili akati ya mutu kana weza pena frère l'ingénieur Christian Mona so to benga na numéro nanga so ko na kombo nanga ozo pena ba osala réduction musala ba osala réduction merci pour na ingénieur Christian Mona na kombo nanga ba osala réduction les jeunes entrepreneurs depuis Paris Jonathan Moulosa merci à toi Ritana Moulosa depuis États-Unis je salue tout le monde ya François Foutila Moronza ba meko venga mikolo azongi lisusu ya François Foutila Moronza Bameku balobi Bameku non surtout Moronza Ramore François Foutila Moronza Bameku Moïse de la presse est toujours encore en forme donc quant à moi je vous dis ciao là à la prochaine on va se revoir à la prochaine numéro merci. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.